Ce que ce musicien a fait pas à faire kuna balia kate ba melarati. Bazana mituka te ba ebi l'orchestre na biso ba olia ba romela ba ozala na mituka. Ce que tout ça ni. Comment tu vas boquer c'est héritier à l'argent. Na mama mituka to ebi ke seul ou a frappaka. C'est héritier. Héritier banda ko sumba ba range wana na âge. Koto ba leader tout ba sali orchestre na bango. Mi atambola na mituka o bango kutu bazana. Namoni batu ya faire babandi ko sala ba analyse bazo critiquer mituka faire. Est-ce que c'est pardon ya fali? Est-ce que c'est ça la musique? Ilungana nous ayebi ko yemba ta. On a piché te pour boya ko betaka kengani boye ke tazo le belé na face chamu kena lu bebe boya ka boye mbaka wa musicien wa wemba oui. Ilunga fallait ka batu batala. On se comprend. Donc ça aussi oui vocal là quand même. Tel que Ilunga en général. Donc wemba kingulu moko boya ho. Nani? Oyebi se ayemba aboy ko yemba. C'est biso do le KTV. Ilunga ole kana TV olobani. Mais so ebisa. Maman orchestre là-bas. Oh. Olobani ni non batalio nanu oza déjà déclassé net en tête à ole kata. Ofandi boye moni Ilunga. Aleki na TV azobenga fali pour pas faux chanter. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investissement Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Iratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vous, Mbote Dabino, sur vos autres actions à Africa Elengi Télévision, le vôtre, garçon vitaminé. Énormément, la vie que je vous Wana, et puis Richard Zazala, si ma caméra, et ça, la vie, énormément bien, un plus grand plaisir, ma casse, ce qui n'a retrouvé Bino, les sous Natango, Tona, Napoko. Sous Natango, bonjour, sous Napoko, bonsoir, Nabino. Nazalawana pour informer Bino, Batualité, on se dit qu'en toile. Et là, je crois, vous avez certifié parce que vous avez la pangi, pangi. Tout le monde a des corps comprendre que mon une résidence, on va parler de tout, sauf avec invité. Merci beaucoup, Maréchal, et surveillez ça. Mon colo restaurant, Yolo Ezo, Maréchal, Yamba Tchombot. Nana Matanga, Pena Maréchal, Ozo, Yamba téléphone, et vous savez bien, Maréchal, et surveillez ça. Mon colo restaurant, Yolo Ezo, Igor Vilou. Igor Vilou, le boss lui-même, Igor Vilou, le grand pétrolier, le boss lui-même, Igor Vilou, Nana Matanga,
véritable message là et ça un message de ça là énormément bien on va ratifier biso depuis le premier moni moni pe manakimia kalamingi te ba programme robima merci beaucoup là ba et tout bazo tala biso lelo vraiment spécial vraiment spécial barrage ainga ko da mboka ya Willy Musheni fondation Willy Musheni fondation Musheni sunga bana Congo mon vieux na pesi mbo de place azali fondation kitoko na boka sali chacha bazo ko déjà pange pesi pange la dimo la fraîcheur des aussi la terre frais ba plan ezo ya tongo midi pourquoi Benji boli santé vous le la tête très bien fraîcheur carré mamundeni les garçons vitaminés là on a fraîcheur oui ça les formes qui est bon la pesi mbote na Ade Job na Saint-Denis Ade Diogo petite sœur moko donc molati c'est na bisoko Ade Diogo zomona yaya te kitoko na pesi master nanga ndeko nanga Flavien Fly Chubin voilà depuis Rennes na pesi vraiment mbote za cadeau na ye une lunette amona on peut dans musique to côté vraiment na légal kati vraiment argentin pays droit cœur quoi donc bande ko tout baninga dadi mula na pesi bino bambote ya trop aspiritas du monde lievengeso na pesi bambote batutu baninga nga pesi bango vraiment bambote l'homme le plus compliqué du monde mon patron de cœur héritier Watanabe donc bambote ya trop la team Wata Mobimba na pesi bango vraiment bambote quoi na pesi bambote na père doublé les parents de la mafia Totorino les boss Blaise Luboma père doublé donc les parrains de la mafia Totorino les boss Blaise Luboma de la mafia na pesi mbote de Pikenia il y a pas deux quoi bami balete il y a pas deux puis côté kuna na opesa mbote na les papa chéri de Dar es Salaam les boss Stéphane Solution Ngoy. Le boss Stéphane Solution Ngoy. Donc les papas chéris de Dar es Salaam, les boss Stéphane Solution Ngoy na pied bambote place aza, na kepi mbango kopesa bambote na les boss Eric Bakajika. Les boss Eric Bakajika. Non, comme on fort donc Shinga Karat. Les boss Eric Bakajika, la bourgeoisie dans les sangs. Il est né bourgeois. Il a grandi bourgeois, il est devenu père dans la bourgeoisie et lui-même, il est devenu encore plus qu'un bourgeois. Ma famille, donc il y a Blaise Koutou, il y a Mouta Yanzo. Les boss Stéphane Solution, il y a parlé. Grand prêtre Eric Bakajika, il a parlé, on a frère, donc Mambote Mabisika Baza. Tu vois, on a parlé, mais le chico, ils allaient bien, qu'ils allaient dans les économes, comme ils n'avaient on a partout, on a un bougearate na la kaka. Pongi kaka. On a un te, on a keboui. C'est quoi, bengi toto? Totorina. Père double, les parrains de la mafia. Les parrains de la mafia, so bengi gabo. Wow. So bengi ka les boss Stéphane Solution, les papas chéris de Dar es Salaam. Wow. So bengi la bourgeoisie dans les sangs. Les boss Eric Bakajika. Wow. Donc kuna donc là na opongi donc na bazwa na bango déjà bisopi sima ya guga to kende kaka donc malebe boni la timo wata vous avez na lufu je crois et puis mon maman biso Aristote Benga on est là de voir avec bungo akasi to yema so moni comme si anyata ani mabelete propre boga Otema bato mama bijou na pesi bambote bisikaza matata chérie mankinga grave c'est kalaté boza la tata Judith Mobiala motema ya bato ya les mannequins de Paris mon tonton Serge Mobiala autrement appelé Moutalisme les mannequins de Paris et puis moté wana ma parents nanga mais ce que tous allons net ba master la Maison Blanche
napesi bango vraiment mbote bisika bazali bato tout balinga Dadi Moula, oncle Flavien Kibeti, mon oncle Flavien Kibeti napesi bambote bisika azali molatisi ya Europe et tout. Maman Natkit, maman Natacha Kitata, yo na kobosa na haute mère. Donc bola mweleke belé quoi. Napesi bango vraiment bambote place bazali grâce litolo la tombée du ciel. Depuis l'Anvers, papa Bavombo Fengo, papa Itul Motema Batu, ya maman Maréchal, maman Laurentine Vouvou. Depuis l'Anvers, place Bazana, pe bango bambote vraiment. Boni, Basangwa, la team Wata, vous avez na Loufou. Oui, la team Wata, ça va. Donc, biso matu beta. Biso matu beta, biso toujours beta, puis tout beta, yo félite, tout beta, yambon. Ma production, na biso zala ate que pire, mo boyaye, ko négocier pour bokendete. Biso zama ba producteur bayaka. Ba contacter bureau, ba solo li, ba katika tuku bianza, ba tche ba moyen en jeu et l'orchestre voyage. Beta ki na Loufou, c'était le samedi, tant au concert Evidaï Kaka. Orchestre Zongi Kin, directement hier, beta ki na Olive Verte. D'ailleurs, j'ai concert ici 5 h du matin à Misso. Ah ouais, donc, nous avons à peine à 6 h moins. Donc, on dit qu'il fallait tout tourner 10 h, tout tourner à quitter. Nous avons quitté vraiment, il y a rien. L'orchestre, c'est vraiment en super fort. Mais bon, ça, nous analyse, dans mon toto pour ça, analyse héritier, ben nous ça fait épandir les colons, on est, ça moi zongli ba kermesse pour la bino, ça pour la il y a bébé, il y a pas d'aniqué, ça pour le bâtiment nous échanger, bon bêta, bâtiment qui me colo côté à parler du peuple, ba bêta, vous comprendre que bozongli la bino. Dans le bas qui n'a qu'à répondre tonto promoté. Mais moi je vois quand une personne démère et persiste dans l'idiotie, des fois il faut venir l'encadrer. Oui, mais pourquoi tonto pour moi comme un rage? Comme un rage ya goga. Pas niveau, ça la gamme bien. Aya na passeport ya moi, atinda passeport ya moi na naï. Na orchestre pour ba mi maman na ni na poto. Écoutez, la Team Wata n'est pas une agence de voyage. La Team Wata c'est une entreprise. Oh, tonto pour nous aya pena atinda passeport moi. Ou bien tonto pour nous. Et nani? Comme on est tonto promo. Promo, ouais. Pour noter. Tu vois, maintenant, quand une personne persiste toujours dans l'idiotie, au moins on a des formations à Kombonaï. Moi, j'avais beaucoup d'estime dans mon intelligence. Mais comment est-ce qu'on peut descendre trop bas grâce à elle? Mais n'a pas aya na passeport ya moi na naï. Eza ti lelo pas CG Charlie. Lelo peut-être na boya rolo bango mais botika lelo na on a lo bango. La Team Wata est orchestre, est entreprise musicale. La Team Wata est jamais comme Mamoutou. En dehors, il y a musique ou en dehors, il y a presse. Parce que vous voyez tout ça là, qui est justifiable. Tu vois? Voilà, bah, tout n'a pas au mimi à Zanan. Moi, on a tonto promo. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'orchestre? Ça n'a lieni. Moi, on a ma place, bah, tu crois. Mais ceux qui te mis bateau, bah, là, devant la télé, bateau, il y a presse. C'est justifiable. Il y a un facha, comment on est gaulois. Comment écrit? Bon, à comment gaulois. Bon, à comment gaulois. Si quoi, à son passeport, wana. Ah, tu n'as déjà pas toi, au joie, puis ça va gaulois, va m'aimer la peau. Oh, bah, on va gaulois, on va kindarate. Si quoi. Tu vois? C'est qui dit? Bon, voyage effectif, il y a 15 personnes. Tu connais, moi, quoi, qui m'a 14 personnes. Tu vois? Tout ça, là, m'a bien. Déjà, orchestre ni nego bakebeta na kermeste. Tangela orchestre moko o ebeta na kermeste. Mon so babeta na kermeste. Voilà. Babi lelo ba pour de ya bi c'est là analyse na ba grand lelo babeta so na kermeste. Mais siko ba grand ngo banani. Tangela ba grand. Faire aza grand? Oui, aza grand. Mais ceux qui beta na kermeste parce que ba sollicita kete à côté. S'il te plaît, tout qui non analyse où il y a sali. Lelo. Nous avons une affaire un succès sur terrain. S'il te plaît, il y a un succès. Koyo kana succès sont deux choses différentes. Succès on va bien un carton. Nous avons cartonné. Monte mezoke. Yangot. Et cartonné. Deboro simbi kotoyo. Naba point et cartonné.
T. Ouais. Ouais. Mais Banzembo Moussous et Bima, bah, yo Kinzembo, mais cartonné. Aujourd'hui, leader naï, Azana succès. Bah, solliciter et péter na kermesse. Pour bah, côté qui s'ati. Les lots, ils ont battu, oh, ya, bêti na kermesse, bah, tu battu qui. ah, je dis, analyse, on est. Et tenir debout, c'est une analyse bête. Quand tu parles d'un grand, un grand qui n'est pas sollicité. Bon, tout le monde a la kermesse. Biso tu bêta qui na louf. Samedi. Tu bêta qui hier. Tu vas bêta na collège. Biso tu bêta qui hier. Na louf. Avant-hier, oui, samedi. Tant que bêta qui na collège, biso ça là na Hilton. Bêta raté. Nga le lelo ba ki to sala émission na biso. Mais comme une analyse biso lobby to beta ki na olive verte au balancer ba image plein à craquer. Zo mona batu ba mona. Mais pourquoi batu nyo so ba sala ba analyse ke nanu bo komi pembeni te nanu bo comité wana na génération batu ba sala ba analyse banani mingi ya bagolwa non voilà siko bango baza comité siko bino mo bo santara ilo ni ezanga bango baza déjà baza penché baza ba fanatique ya mutu mogobo ba sala déjà ba luka ba défendre mais l'idée ba défendre ça na disque na marché ou bétaté et on parle de faire écho là quand même mais attends ba bimisa album écoute nina album a Fally Ipupa Fally abeti bango voilà premier nini volume balobi bon baya ko meka na deuxième volume ba bise bimisa héritage de l'côté à comité et baya ko bimisa chemin de la gloire ya kate et dundi album on a soki yokana kana bandako ya bagolwa na ndako ya bana ya ba musicien na balabala yokana te nzembo nini yoki to yuka to nzembo nini beta nzembo lingaki beta muke ontelela ye mbata ontelela longwe na ye zene telo ka pema ba tubi yango nini finiti oh bana disque te bana album te biso zala yango iza lilo ekangi sikoyo eloko moko sikoyo maliki abimisi lisusu na cri oyo ambulance aye nango sikoyo eza musique oyo eza bweta bakomela pe bati 2026 après disque ba musicien ntango ezobima tokenda yango sikoyo mais bato ebele bazolobela sur zala motivé oza olala lelo te yango nangina tuna question oza ma olala te bato ebele bazolobela sur j'espère na bino à propos ya nzembo Fabrice ndanga abwaki bino te frérot na temps oyo bosiliki na temps oyo otangelanga koma Fabrice na temps oyo na musique oyo komi na vitesse ya lelo mais ye paza na course olona na course papa tika ko tika abi ba spiritas va réclamer tika papa ke baboti bino na nzembo changer na question papa na fula nanga mutu te dalimola basi baolela makasi bamama baolela basi baolela bayaya babolongo na se yaya tala Goma yaya tala Butembo apozomona bunya te papa tala Goma ya luzizila ya badara ya mangengenge bina file bina file félicitations boza leader oza na bala daninga na pia yo cadeau mais na mona te cadeau ni na pia ya luzizila ya badara ya mangengenge ngoloba nini nga tunyo question yeminze mabina file lelo na ba générique après Magoda tout na générique oyo ya bina file lelo na ba rumba après Badel après la Queen Mouvarou tout na nzembo ya Mbolongo
Yango deso beta na ba boîte. Na épité. Bon ça pena pour na bateau bravo bien. Parce que yo sous ananga bien. Et puis nanda kuna bola la na binonza. Parce que no tcho point ndini. Non peso $10 te pour bolamba. Je suis désolé. Lelo igbi na filé moni nzembo nga na yembia. Do animateur na yena leader ba pemi conception. Bazo lili la nzambe. Na babunya, na bagoma, na bakasindi, ba mama bazo lila makasi. Basi bazo lila makasi. Parce que ndenge basi bazo lila, baya ya tout mabolongo na se bazo lila nzambe. Papa ozo mona butembo te. Papa ozo mona bunya te papa tala goma. Ya pe apesi sikoyo. Banoko tu ya Kinshasa ba femme tu ya Kinshasa. Ngomba ya mazizila, ngomba ya badara, ngomba ya mangengenge, bakepo babele na Yesu Kristo. Babele na nzambe ya yokela biso mawa. Tala inspiration ya animateur. Naza porte-parole à Bina Filé te ben. Félicitations Igbina Filé. Boni soko bimisi album to ozo sali loko. Il faut déjà captiver bato. Et simbate yango to kabwana nazwa mosusu yende molonga ni nanga chaka nga les ambila mbila le patron de tous les animateurs congolais. Lelo ba challenge tala beauté sana. Donc on a ti montré moi kitoko bongo malgré yangi eliki ya. Siko. Babel a lelo mo ka yozanga. Mikilika. Vous allez bien, vous allez bien, vous allez bien. Vous avez commis 4 saisons. Il faut. Voilà. Pour tant que vous démarrez, vous capez à Mindele, vous capez à Bandundu, vous capez à il y a métier. Et là, vous allez soit qui nani, il a makasi. J'ai la toukinde. Donc, aujourd'hui, je suis désolé. En tout cas, on a foulé dans la mais ça, on a dit pour l'instant, bah Gaulois, pendant ba chanteur, ba yemba en orchestre fait, ça ba leki toutefois, parce que yo mingi. Parce que je suis la star. Nana succès qu'on est canal leader na bango. Donc je suis la star. Nous avons succès qu'on est leader na bango. Mais ceux qui leader bimisi disque simbiti. Leader za na disque na marché. Parce qu'on a t'as ce que émission de bêta. Au moins un nombre de vues et qui a nombre de vues peut-être ya banzembo moko ba yemba. Nakosi. T'es au cité mais. Voilà. Et on a émission. Ceux qui n'a pas banzembo. Kasinga album nanga yango émission. Na boulot émission. Mais comment déranger pena ba Gaulois makasi? C'est parce que je suis intelligent et je viens avec des analyses qui tiennent debout. Voilà, nakoya na nini mo bo vérité mo bo na lobby. Neta yoga ki ilunga so benga mishka ngulu. Na siko soki ya ndenge ya bengi mishka ngulu yesko ba bengi na. Soki mishka za ngulu ndenge ya lobby siko ya za na. Ya za na nde. Kasi ya mishka ndenge ngulu ebongo ya za mutu. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Hein? Le monde à l'envers ndeni. Ya za mutu mishka za ngulu. Elo de Seka. La segi Nathalie Mishka Bogar Bongo. Mishka depuis abota machachi au côté par la mafoute ya hydroquinone. Il est Mishka ça Bogar hein. Bel détail, bel défi. Nani pas à Bogar. Ah ma bel homme. Kasi nani pas à Bogar. Nani. Il on pas à Bogar. Tika na ya sumu kana pa. Non, toucher nanga personne. On met un peu Bogar. Moi, je suis beauté na ya Mishka. Surtout bandi analyse sur Ilunga. On a auto sumuka. To corriger. To sumuka. Bato be ba otala bisu tongo ba oseka. Ba osumu. Donc to beta na bisu ka. Donc aza solo ali sumu. Solo ali sumu. Voilà. Ça veut dire na comprendre. Surtout bandika analyse sur to sumuki. Mais yo mon arena barraja ba Bogar te. Il est beau. Asa raison ya benga Mishka ngulu. Merci beaucoup. Dadi mola siko album mama Michel Bola Mishka na yo moko na bigo seki fort 8 bits. Parce que ndeni nini mutamo classé ba Bogar classé côté wana
nayebisa ki oke Kibogar échange forme pour na bagolo comme ça Kibogar na planète Mars to bana ndenge na bango omoni la makambo Kibogar. Ah bon, c'est bon bon na ceux qui bon ça liste ba Bogar planète Mars et puis na Butu pour ilunga na Butu za mama na Bogar un bel homme il a na taille à danger donc na Butu ne atala moyo te émission o ya sali ya ajima mambo liga na Butu ina ngona moyi na bisa ko Butu iliga na planète Mars o tchaki ti misiko na émission ba tutu ba pienga raison. Album ma musicien dadi mola bolo album ma musicien oh na lobela ngo na chaque émission lobi olanda ngana émission ouais mais baninga basi ba misi ba mo ici ba mo zela pe mais biso to bandi ba bango ba ba misi Fabrice Binsa ba musicien yo ki album te yango ba promota la ba ozela bino ya luzizila ya badara ya mangengenge abiki Kriwana papa tala goma. Mais pourquoi on toujours que ça il y a album enfin faut imba et le roi. Les albums enfin oui c'est ça ya ko bibisa kia bo. Eza nini ya bina fili. Na lobela na ngai te na fula na ngai te s'il te plaît. Mais beaucoup album ba musicien, ba musicien en tout cas ba yimbi déjà tout le ba à 90% ba musicien ba sali ba travaux na bango. Itikali comme konzambo ka ya siko. Gérer album parce que l'album c'est une richesse de tout un pays ah bon mais c'est ça et belé zobima na ebisa ki déjà album monsieur zobima na moment oyo izana orchestre moko teleki la timo sur tous les plans donc ko comparer à album na bango moni album na biso jour ebima Boni album ya maison mère. Album ya ba musicien maison mère ndenge bandako. Tu vas la kelele. Ba la kelele. Tu la kelele zalaka ya album la kelele ya musicien. Ya musicien. Ah ouais. Ah kala. Ndenge bandako biba ba flashing eta. Ba flashing eta ne aventure mo. Ba flashing eta ba o yaka ba épisode wana yaka suni malewa techno ba techno malewa ningi zalaka ni wando bolingwe ka kolinga trésor putu na sambwe ningi wanda oyoka ba album wana ningi boyoka album na biso parce qu'à l'époque il y avait des orchestres mais maison mère était au top actuellement lilo mais beaucoup dans la paix album beaucoup dans les ans problème te mais siko ba bima déjà Vertici et Bimi Tikaku l'album Code 16 ba oyoka nani ba oyoka voix nini ya bieza ah ba oyoka na banzembo ba ba musicien ba mao chuchu ba banzembo c'est comme musicien net mao awi manzembo bima na voix nini na voix écoute bika pa bina ba la chanter moi yango na ebishut na tala ki na seki pour akokotelema devant Cédric Mbongo. So comparer ba terme vocaux na bango mibali. Terme vocaux na isa terme moko bango zoate na test. Ce que tant on critiquer na c'est comme mabe Cédric Mbongo maman na chanteur. Il faut ça na timbre na yo, timbre vocal na yo. So ko côté à je respire les bombos de partout. Maman na moyembi azana timbre na ye. Voici que les chanteurs de vélo, les chanteurs de l'icolo. Jures foudre. Foudre ya ba jures. Ya ba jures. Foudre ne nuance. Azana terme, pardon, timbre na ye. Tango zui miyembi azana timbre na ye. Na ina tangiti. Mishka ngandu. Emo na sekaka. O azana vocal te. Mishka azana bavo. Ah, motema pasi. Réputation yo baby si na somba wana ya nani po ya yemba ngo souti soka tia papa to tika ba théâtre misusu s'il te plaît et mo so to tanga ba komba ba to ko tango na ninga blague mais so to ye na ninga boui pourquoi pour TV boui moni kala yo le kana TV kala c'est biso to le ka TV ilunga o le kana TV o lobani o meso ebisa o balo mo orchestre la baro Oloba nini nanu batali yo nanu oza déjà déclassé net bantel a rouler kata
Roger Ngandou akufi te bopozaka ba Roger Ngandou ba question natanga comme on est trop aza icône aza légende ya boulot na biso Mosaka akufi te vie nanga Blanchard aza na États-Unis bengaka de fois bosalaka des missions même en duplex Laurent Fabrice lelo comme journaliste akufi te aza je me suis benga Laurent Fabrice yamba yi yabetelo historique ya ba porte-parole Kefka Bambaza a comme mutu alarme na bicha changera bala Luka Kefka Bamba je me suis yamba yi abetelo ba histoire ya mambo akala Papi le Prince akufati bato na otangelo bato bani Landry japonais Tazoma akufata Texas Kata déjà na poto bengaye botsa l'émission en duplex Richard Ekambo aza na poto émission en duplex bossa nga banda TV mona mukie et puis oyema na TV ba tuno o lobani bozo tuna oko c'est mamile la kufita za wana Vieux Kalonjingo il perd son âme le meilleur réalisateur depuis ma solo réalisation ebanda la RDC a retourné na RTNC oui et Daddy toi tu vas passer tu vas parler de quoi tu vas dire quoi à la télé ba vient na biso Henri Noël Moutavo qui a kufite ba coach beya perd son âme il y a une structure boye tu vas parler de quoi à la télé Benzema mais où tu orchestres na bino lelo TVB ba chacun a sa meilleure façon peut-être de faire des vidéos na ba téléphone tous ala nango na maboko osali ba live na ba téléphone tous ala nango TVB ba yango mona na ba dédicace pe ko dédicacer mutu boya azo boaksa kala bato ba dédicace ba ndolanda ba biso ouais tout le trésor lumière azawana puis Roger mona mboka za na mikili tuna ya ebiso jour mususu kende ya mama stananga Peter Mbemba papa Peter Mbemba Beberlin Mbemba tuna ya oyebisa yo mastananga ba yebi ke oleka zamba mercredi jeudi bandi jo kotindelo ba code pour boire bon lundi tango la muki batindi code pa ya Roger mais batie kombo na yo donc po bozwa mbongo il faut carte nanga Roger pied code ngana pied carte nanga to bimisi mbongo lundi mardi batindi bala mercredi jeudi na moi baso tindela bino ba mbongo déjà batu biso de lembongo ya musique mbongo musala o ki porte bien que toke ba poto na kibotata mais isa na ngoria poto pe na lo ba Schengen ponga na kenda rishikala tokomaka mutu moko boye po azala en orchestre moko bazwaye à l'équipe avandi pe émission internet akomoloba mais il on a musicien l'orchestre porte-parole te oh wengel pa vient nga awilo longomba na vient nga Marie Paul ba beta ba trimo est-ce que wana pe muntu te otali yo lobi pe muntu ale muntu te garçon dakala pe muntu lelo les gens commencent à passer à la télé ba komba ko loba ba ko ngaye mo bafuna zungela pe mbanga moko pe mbanga tena ninga mabete oyepe ta likolo pe kukoya na wote bato koma oyana be impolitesse Blaise Élément Sankara de Kunta ce sont des personnes où na ko benga ngo ba pare ya mbanga mais so otali Sankara finga mama mututa so otali Sankara finga tata mututi Sankara ya na matumuli aye na matumboli ya tumboli mutu Blaise Élément ya banda ko ya ko tumbola nde bato Séguin pe ya sonama oya boye Sankara e boye Séguin zolo ba Sankara bimisi likala moni bazaka ba provocation mais babilo ko bongo nde fo ezala biso lelo comment ko vanda no bandi ko finga héritier azamuke onini mais et dérangeant makasi surtout guerre na bino pour l'instant ils ont le cas entre bino na ba netinga na osala guerre na nani kuna te ba spiritas na ba golo ba siko ba yoka te ya bien normal ba c'est normal bango baza ba fan voilà mais siko to ça siko ndeni nani yo kerote nani nisusu
siko to sende to gifere a tout ni bino directement biso banani ba spiritas ko to sende ni nani to saka ensemble to naso niveau comprendre mati to la se neti nani na Rolls Phantom to sali ndeni attends s'il te plaît frère to sali sko na ndeni comme idiot na comme imbécile si na comme vendre na TV na comme lobby la maman peut-être il y a voiture il y a ferry te ngalo na toujours la question to sali sko ndeni ni te nga kutu na iba ite que no poser question isa na toujours question kasi yango la lobby isa pona voiture na yi félicitations te ma lobby na bino to sali sko ndeni ni yango na loba namona ki mutuka fali pupa ya kiao namoni batu ya ferry babandi ko sala ba analyse bazo critiquer mutuka ferry est-ce que c'est pardon ya fali est-ce que c'est ça la musique mais kenda na bongo non frère s'il te plaît auto betali solo ya ba mbongo ya banini s'il te plaît oui to lia ba mbongo ya musique oui mbongo ya musique na musique ngamoko ndi na olobelango yo monanga jana leki na TV na lobeli ba mbongo héritier to ba bien héritier azana nga jana ya na TV na lobi ki héritier azana na bandaku na poto okanga na loba mais ba lobi azana mbongo te problème ezate yo mona déjà nga na ye na yo parce que moto azala na mbongo te tango akabaka du matin au soir o akabaka zwela yango voilà musique te on déforme les débats. Moi, je ne peux jamais me permettre d'un avant d'aller au lobelami tout cas héritier. C'est de l'idiotie, frère. Excuse-moi. Moi, je ne parlerai que de la musique héritier et de ses réalisations. C'est tout. Tout que poto na yo lobela poto musique et memi biso poto. Et mon musique qui peut son bibende. Bibende. Na kata bibende on a na omata. Non omata. Ouais. Ils ont combien de places? Il y a 4 places. Voilà. Mukolo, mutuka, bana na ye na sima, mwasi na ye liboso, point barre, baki kotambola. On a dit mon to ebi qui hérité depuis maison mère. Ils ont babiloko, il y a bandola. Hérité na maison mère, yo kana bisa. Ndé bakamwana ezala susu. Hérité ya maison mère, na hérité ya Timwata, ya combien des années passées na kati. Soit âge héritier za nango lelo, moi âge il est na kati. Tu verras qu'héritier était jeune. Héritier banda kosomba ba range wana na âge ni. Koto ba leader tout ba sali orchestre na bango. Mi atambola na mituka o bango kutu bazana ngote. Autre temps, autre mers, tant oyo na lingana tala ningi ni héritier otonga 5 étoiles na ye. Ah ozo ngotala ninga rotonga. Na lobi nazo tala ndenge héritier azotonga 5 étoiles. Kasi o batuni bino yango kasali ndenge nini. Yango sikonga na lobi. Po nga bo keseni koti. Na ye ko lobi te papa. Pourquoi tu vas boquer c'est héritier à l'argent. Na mamami tuka tobi ke seul o a frappaka. C'est héritier? Ah, dadi mula wana kala. Wana kala? Wana kala. Siko to sali ndenge nini. Wana autre na question. To kokani to vous avez bien héritier na ndara tout ça malanda ngulu te. Hein? Bien héritier a malanda ngulu te Richard. A malanda ngulu te. Avec des questions de subino. Siko to sali ndenge nini. Esa question? Quelque chose. Ba poser nani? Minute. Biso banani? Oh. La timi wata siko to sali ndenge nini. To zaka ndenge moko. C'est que babanga biso. Soki déjà mo tuni c'est que tout ça ka ndenge moko c'est que tout ça na ndenge moko. Comme sombelo kwa sika. Ndo leki batu. C'est de l'idiotie frère. Ya makambonga na Hollande. Parlons musique. Biso to ke Bilbao. Les 20 ton à Bilbao. C'est confirmé quand c'est on dit bongo ça a confirmé tende. Zo le on te ba bi ndula les gens. Na lobela kango à tout moment ba billet te kamaka. Fichete bozo lande la pete somba billet de voir on a fait. Somba billet tende ni les gens ont déjà acheté leur billet. Ndenge to kende poto ba to outa ba Paris ba outa de partout ba oya Bilbao en Espagne. Après to petit anniversaire héritier na Paris. Après to kangi ba jibesière de Yogozonga Congo. Soki baoloba souvent so baoloba et ça on est so ki baoloba
héritier fois tika kokota na katikata carré wana ya Fally na Ferry il faut zonga na sima aluka mutu na e carré ça la ronde o pressé mutu zo landa e liboso akota na ba carré héritier fois luka mutu ni mwazala ndeti Fabregas héritier Fally et Ferry soki so bosala analyse wana et surtout pour na bino et puis ça bino mayele to retrouver ngo e dimna bino. Napesi mbote na les plus intelligents de tous les ingénieurs congolais et tous les ingénieurs du monde. L'ingénieur Junior Pobalenda, le cœur de Maman Lauriane Yeti Poba. Ah, un couple mystérieux. Un couple béni par Dieu. Napesi bino mbote bisika bozali. Mote mamala moleki. Napesi mbote na Yateyo Zambrota. Il y a l'air de l'or et la latte. Kulutu o aliaka jamais ba devise là. Ah mais moi c'est que Yateyo azola non. Hein? Il ne faut le papa Yateyo. Yateyo ngana olia c'est que zola non pour ngana olia. Yateyo là na ngote. Est-ce que comme elle a déjà vieux? To benga déjà vieux. Non na benga vieux te. Voilà mais ce que le bandé dit kala là. Comme la fille au monde ba mystère ya Yateyo Zambrota. Yateyo Zambrota lelo na Congo azana ba entreprise n'étendue tout na Congo. Les Congolais va travailler na kati. Mon est meilleur compatriote. Assis sa chômage. Assis sa chômage. Mambote Yateyo Zambrota. Na pesi pe mbote na les boss Doudou Kinkela 12-12. Ah les Chinois congolais. L'homme qui déplaça des montagnes. Na pesi mbote. Sikozali l'homme qui détient les drapeaux ya mboka. Yannick Kinia Rombox. Yannick Kinia Rombox. Le véritable Mvwandu. Motema ya bato maman Brigitte Kalanga. Nayebi que l'un de ces 4 matins toujours alana yo awako. Muta kotisa hiver na South Africa. Mambote ya trop na pesi mambote les boss Yannick Kinia. Na pesi mambote hein. Et puis papa Leki Abana. Rodrigue Matende. Le prix Nobel de la joie. De la joie. Motema ya bato ya maman Aziz Lokusa. Le prix Nobel de la joie. Attendez. Il y a Rodrigue. Rodrigue Matende. Un bon monsieur. Tu es dans Solana. Dans Solana, il y a Ah, Rodrigue Matende. Surtout si c'est une émission na Bengi. Ah, non, non, maintenant, Rodrigue Matende. Rodrigue Matende. Attends, 758 vidéos à Rodrigue Matende. Le problème est que voilà Mundele. Tant des autres maté. Ton tour viendra. Ah. À chacun son tour chez le cordonnier. Voilà. Ah, cordonnier, on a peine à jouer à coup de sang à Rodrigue Matende. On a cassé cordonnier, on a coup de mission déjà. Ah. Maman Ziz Lokusa. Ma semeki. Ah. Mère moto, on a pêché un bot. Mère a neve na ngai, na pêché bambote ya trop quoi. Vous avez réponse à la question dans la vie. Na posé une question mon coup. Répondez non à la question. Tu n'as répondre non, tout n'ingara tout ça la J. Voilà. Adversaire à faire Izanani. Fally. Est-ce que vous êtes sûr que Fally a mis contact comme adversaire à faire? Mais le baron on me dit pourquoi baron. Tout solo la bien. Au lobby adversaire il y a faire Izanani Fally. Ninge bato faire balubarana faire ninga lubaka. Est-ce qu'on a posé aux questions? Est-ce que batu ya Fally? Baron balinga te. Na yemo ko Fally. Balubaka que faire az adversaire na ba. Alors babongote. Alors babongote hein. Donc c'est que Ferré, Fally, baza même dimension té. Baza na même mesure té. Ba na même rangée té. OK? Même rangée té. Yo lobi ki ngana yo toi même rangée. Mais ngana boy na nga ki ngana yo toi na biso na même rangée té. Aux adversaires na ngati. Ngana tiki na nga yo awa. Na kena ngana chambre. C'est que toi na sens opposé. OK? Sikoyo, bino boza na sens opposé. X na Y ba na sens opposé. Sens opposé ne ah batambola rade. Mais kasi nazolo ba papa. Wera savait que bino pe football ka moto na bien frère. Tout ça l'analyse moko bien. O linga o compliqué. Fally na Ferry. Nana luba kaza adversaire à monima. Ferry. Mais Fally aboya na été. Donc Ferry adversaire na été. Siko ba ozala parallèle ndeni. Ba na sens opposé. Parce que comme baza na sens opposé,
ndenge nini yozo linga héritier zala na katikati ya bato bana sans opposé ezala na ndeni soki boza en parallèle oui tokoloba ki héritier eza na kati wana OK mais siko bino wana sans opposé héritier ozala na katikati nini donc c'est une analyse bête biso bato mayele neti biso ba licencié neti ba biso badadimo ponga na mayele bino bofingaka na sika na nga bino ba commentaire na bino zoba mayele dona diplôme licence na poto ma mo licence ne koya papa muto na diplôme licence baya na bic na papier na ba papa na bango to na ba mama na bango na ba leader na bango tanga masikoto o pesa ba cours mino bongo yebite est-ce que yo yebike nga na tangisa na yebi wana ngai na ngemba na bana classe na yebi personnel Flore Makinisi Makinisi ma fille raisonner nga sous Flore moi classe nanga na tangisa Anaël Konga wana siko petit frère nanga na tangisa Stéphanie Bachia Mama Mindele ya na poto bana Mundele Stéphanie moi ntiki na ngat bazi bele bana classe tanga bazi nani susu tangi sabe Michel mo ko Michel lo zila na école non toi bato ya IBP koni ebele hein c'est Anaël Konga notre tanga aza chef d'entreprise dans l'agence des voyages et des ventes à billets. Un grand monsieur. Flore Makinisi, paix à son âme, azalaka l'une des célèbres na biso ya Congo. Et quand elle-même elle disait à la télé que non ngai vie dadi a tangisanga. Mais est-ce que pas douter ba licence non pas ni. Nana kombo tani amboki zala nani. Ah Dora Efomi ayebi Mastadora. Tani moi chiki nanga natangisa ba petit nanga pontif natangia ba bele na ba poto wana tutu ba yebi ken o mayele lil mayele nga lil mayele na niveau là mon bof l'ignorance tant déjà net lelo mayele sili mishka ngando moni na ba musicien o bazo yemba na orchestre bato na ndenga mabeti to na Miyembe to na Mishka to na Junior Mutoku oya F victime lelo ezali beba lelo yo Maître Kazi eza parmi ba solo vocal oyo etikala lelo na ba jeune génération to na Jures Foudre to na Arnaki to na Cédric Mbungu keno lelo ba voko na bango ba yimba bango na balaba bon sole bambi vraiment c'est la vous expliquer donc voilà na oya on sait là c'est qu'il faut c'est vrai moni ilunga fallait ka batu batala on se comprend donc ça aussi oui vocal là quand même tel que ilunga en général donc ça déjà attirant donc ilunga en général donc tout ce qu'il va faire bon on a pris sur exemple moko tu vois faire rigoler les padres tu vois ilunga tu tcha tu boka bango na Madagascar tu tcha bango ba tambola na nzila batu Hollanda nani bon de faire s'il te plaît tout qui est bien la tcha Madagascar ba hebi bango ti dadi bo batu Hollanda nani faire Madagascar ba hebi te batu Hollanda nani tout sur la non bien na akomona na Madagascar c'est kuna komati ekunisa ba Inosbi ba héritier Watanabe ba Dicap la merveille Fally Ipupa ba Livien Tchode ba Papa Chéri ba Koffi Olomide donc voilà batu Hollanda nani bon na longoli Madagascar ok na Chine na Chine ba bete kotia ba Congolais te otie ba Chinois
bayebi ete nayaki na Ben Ngombo japonais lobi na pesi mbote bilamba ebele abisinga kuna bayebi ete abi bayebi fe rigola wa te siko batie bango mibale bazotambola baolanda nani zala franc bon na forme bolanda ilunga c'est normal azala na succès donc bato la musique te bato lobi na forme donc tikin awa donc on lobi ilunga en général faut que la kana succès de gabato tout solo ebombi oboli so lali net banda ko za ba kungi o kungi o ba lito o bideni right o bideni solo il me faut un succès ilunga na ilungi c'est impressionnant l'hôpital on t'a la émission là mwana maya solo baba mama ya hein mama ni kasi bana mai mama ni sunde merci donc voilà tu comprends donc isa ba mista o bazana ba solo vocaux o ikanga tu comprends que non lelo so ba bimisi ba chant bangonde ba oyoka bango mais baba Michel no ba ebanité toutefois balobango Michel no ba ebanité pour ça l'effort ba Michel ba ebana ba Michel banani ba ebani zela bato maloba nani abagolo ba busa l'effort na pese exemple bon mo ke swanga ofandi boye moni ilunga aliki na TV azobinga fali pupa faux chanteur azobinga ba musicien fali ba faux chanteur ouais kuna musicien zalate est-ce que ilunga leki junior mutuku na koyemba to longola non qui sans prix bati junior mutuku batie ilunga batie a télé kunyanga na pesi mbote chief batie ilunga batie Jonathan batie ilunga to batie Nathan batie ilunga batie ndoi nanga dadi masudi masudi sudi le ndoi yo ebi bon chanteur siko masudi na ilunga na ilunga na ayebi koyemba ta tutu imba vocal ninga na yo wakasi kwa vocal ngana tutu imba sola mais est-ce que oyebi kezalaka vocal ya Jenny Atula voilà yamba Atula oyebi so tout ce carrément ba théâtre ningi tu yakawa izaka keno ouvuma azamana en général aza impressionnant tout indakika bato andolandaka impressionnant c'est tout bon ba jouera na forme na ye utilisaka ye que otaka moni star na biso joli bébé moni kulutu na biso dokolos moni kulutu na biso emoro moni kulutu na biso Dominique Mabwa zera to okindi Dominique Mabwa moni ndenge le feu Pépé Calais a utilisé ba émissaire na yo bazana na mama na succès vient nga dokolo style lo tango sala ba challenge na ye na TikTok aza au top vous comprenez boga rêve mama na boga propre on a vu na ngai to kozaka tout ça tout mama na ye moni ndenge ce que so ba bibi ndenge sale banda ko ganga vient nga dokolos sozo likana TV biso tout à l'époque na ba club des stars tout là autant là impressionnant nous ya mutu mais na orchestre misusu ya Congo zala nango bongo to na bankela na biso to na ba serre na biso ça na théâtre dendon et bien voilà Nicolas Osa na Jérémie dendon Rumeli fort qui la pas Rumeli na poto to zala ne leki nanga na pesi mbote déjà ndenge qui est la kebo et donc ils l'ont laissé obungi senga tozana na sujet moko bien nde na ndolo ba Lille Maele natangi ba komba ba na classe nanga mais te otangi ba komba ezala sur la sujet ni
Kasi il y a licence non baduta na ngote. Ki baduta na licence na yo vraiment baduta na ngote ngo me di pourquoi. Ngo na ndulu ba di mola na bango ba ba mama na bango. Otangisa bango. Kotangisa kutu te sali concours na Salomon na obima muta liboso. Kende na ISP ba ebiso. Kende na Saint Raphaël. So longwe Saint Raphaël. OK Fatima. So longwe Fatima. OK Saint-Pierre, collège Saint-Pierre. Ma palmarès c'est bunga atteint, ma piso ma palmarès. Là so mona ma Lille Maël. Na pesi profongi na mbote, prof Jean Ngenge mbote. Et mes sincères félicitations à mon ami Chief Soko, Ponclin Sita. Azobala donc les 30 le nouveau marié. Les nouveaux mariés, les 30 au moins à Azobala. Chief Soko. Merci. Puis je suis très content d'avoir ma sananga tout ya bancien ba ISP Gombe. Ba nivelle longa. Tu as ba Fatou ba Fulu tata mo siabana Karim Kapinga tata mo siabana. Tu as la plus intelligente Naf. Mais Barbie bozo so ba Fina Opango. Nana ba Sepechode, nana ba Moïse Kalume mastananga nana ba Germain Vangadio, nana ba Eriki Lunga. Bana mai bozai bele bolimbi sanga mishu na tangi ba kombote ba Vali Elonga ina benga ga eda dimula mwana mwasi ya propre. Nana ba mastananga ta ba kombo ekini. Utama soudé na clé na pêche mbote na fongo la mon ami. Donc ma belé. Donc toujours tout ça m'a soudé un peu te soutenir Mastana Biso quoi. Christian Lifenia. Mon wa famille donc voilà. Voilà ba Mastana sko antique il y a université. La roi de Gaulle Francis Tousseli. Ba Léon Iloko ba Mastana ngai. Ba weya les pali la les palitions. Bana chiki na biso. Na moni analyse bon. Trésor Katunda ba faso. Wana siko cousin nga me mwana chiki na biso ya na Bruxelles wana donc. Bana maïbi. Na moni analyse mozo ça matongo me dit pourquoi la team Wata est tondi na ba musicien ferré pour un instant. Parce que so ba musicien ferré pas ya ferré kuna ba lia kate ba melarati. Bazana mituka te ba yebi que l'orchestre na biso ba olia ba romela ba ozala na mituka. Siko tout ça la neti nini siko bango ba leki biso yango ba monsieur ba yaka chez biso te ba bi ba monsieur ba place bazaki za likolo ba okita na junior arnaqué déjà vivant ninga vivara libo Nchelele a vivant ninga vivara libo Mabuma Bass a vivant ninga vivara libo Amatito wana si bazomata. Moni hein. On a ba peso exemple ni. Mais ba vu ba ça. Ba peso exemple mo. Lilo même ligne ça est-ce que même ligne kufa. Na même ligne. Na place ya ba abidashu. Rotana. Yosu balubi ba loger au pona wa. Rotana. Pona ni. Yana ba norme qui l'autre. Hilton pesa on a Hilton. Na grand hôtel so balubi na OK non ba loger au linga. Na grand hôtel. Ate ina ozwa nini? Hilton. Pour ni ozwa Hilton. Puis na ba normal. Donc comparer Jet Set Net Hilton na grand hôtel. Jet Set na la team Wata. Ils ont net Rotana na même ligne. Il y a pas photo, il y a pas match. Qui kala, ou kala qui vous a danger. Comprendre hein? Le mot poignard. Mais ok c'est le plus stable pour un instant. La team Wata so coach moni parking. Ba monsieur ba na mi ki li bazonga la. Ba musicien ka hein? Na staff ba na mi ki wa. Bon on a musicien. Et
orchestre bon staff nini bokenda ba bokei solo ba musicien bakendaka après c'est kendaka staff eki na ba maître bakendaka na ba maître bakendaka bazonga te maître Gege moto pela moto continuer beko pela jika azozonga so poto. Le 22 va confirmer. Ouais, c'est le 24. Le 24. Le 24 à Bilbao. Donc, Bissot déjà à partir à le 20, vous allez déjà à niveau à Poto. Bon, bah, orchestre. Bissot peut-être la presse qui est déjà peut-être une semaine ou 10 jours avant pour que tout Bélissa Moto à côté à Paris va trouver vraiment qui Bissot tout quitte. Ah ouais. On peut savoir un message là bas spiritas au bas côté comme obazi occasion ta la biso te ba spiritas po somba ba bien bo somba ba bien na bino e makambo parce que ba bien zo kende ba bien zo kende te ba bien déjà non ba bonila ki liboso bonila ki pona ba bien toi ni là qui pona ba bien te nous les ala qui annulé te reporté parce que pona ba bien est-ce que tu comme cette fois-ci non pona ba bien côté billetterie là na opongi c'était par rapport à l'organisation. Est-ce que vous avez précision précaution ni sont déjà cette fois-ci producteur azu yango zo mona biso to kenda avant orchestre ya Hollande wana kutu ku mitungisa bana yote zala na vraiment kimia makambo ile kana ngo ouais do dimo la to pesi ba mbote pa banani ngai to pesa rara père double mbote ngapena na père Totorino les parrains de la mafia les boss Blaise Luboma boss Blaise on s'andeli na mona boss aza mystique yeso na moni ese ki sourire na ngana ya ubenga ya zala kutu ata lali kutu salika ya za misi wana mundele père double donc baza ye na le boss Stéphane Solution et le papa chéri de Dar es Salaam et ya luba malembe doux il est tellement doux mais c'est un blanc mundele abotami na l'art akoli na l'art yimo tango akomi indépendant akomi na mbongo le papa chéri de Dar es Salaam le boss Stéphane Solution et côté kuna ozomona le boss Eric Bakajika apisope bamote place ozali donc bana gombe l'argent n'oublie jamais son maître et puis na pesi mote na les boss Grévi Futila Matita Liebo Zolo Mboa les boss Grévi Futila Matita Liebo Zolo Mboa obi ke na pema kisko na ndo boule vie na bi vie oyo boss oyo Grévi Futila Matita Liebo kombo na ekima biso na munoko pona nini vie to manda kozala na ba émission net bazamba wana so ba bobwaki eye tar code koti lobi na tongo bolamuki 2000 à l'époque mais so okutani neboyi osepeli kundoli kombo na biwa soki obengi ye ayebisa okaka mula ça va gère ça avec Yankim Pouy okutana na Yankim Pouy 1500 2000 3000 wana est-ce que biso ba porter parole bongo bato bazala na succès vie na nga Grévi Futila Matita Liebo Zolo Mboa tokutana na vie comme par hasard na kenda Luanda ya nga moko fallait to kende Cracoville tokutana na vie Grévi comme par hasard bi vie akotaka loboko na poche na somba ata moni ba sako ya ba fufu na somba ba sako na ata 7 ya biloko na tondisa na mungu vie wana pia Veso komi na Luanda tabo maoti kilo enveloppe. Siko mutuneti les boss Grévi Futila Matita. Teni ni biso to bossa nae. Ne vio akina mikili ndina yoka. Via kenda mikili azonga vie nga na zongeli yo. Kombo na yo ando tanga mana be mission tout. La pêche mambote les boss Grévi Futila Matita lié. Bon moni na 8 ans. Zolo Mboa. Ba tutu balinga dadi mula. Junior Tata Mapassa. Junior de Belgique. Junior de Belgique na pesi mbote dino yo yebi usa awa batu o tu balinga amula na pesi bino bambote Jobert Bunta mon frère et ami papa bato petit lui Jobert Bunta on a mama stananga frère nanga donc na linga ke trop donc il y a ça tellement doux alinga ba problème té mon tonton Christian Mayele
le PDG Christian Maele, le PDG de GSMK. Mamami Touka, ba location à niveau ya poto. Jimtana. Iye. O VTC, o ba Bolt, wana tout, ye. Mon tonton Christian Maele, ye aza tuteur nanga na niveau ya Mikili. Poto nanga liboso na koma, tonton Christian yaki azwinga na aéroport. Aye osenga nga pa héritier lobi ya ovanda na palais, apesa nga ndako. Mon oncle. Alela est fort. Tonton Christian Maele. Apesi mote mon tonton. O neve na yo. Attendez-le. Bolamu epolarati. O sala po na nga eko tikalaka inoubliable mon tonton Christian Maele. Apesi mote place ozali. Nazomona papa leki na ngai Kambeski Kikwenji. Napesi mote mon tonton. Napesi mote na Yangiama, Noël Kambembo. Na pesi mbote place tout ça depuis Anvers. Azota la biso vraiment na moment. Bandeko tout o balingara dadi mula. Bosomba ba billet na bino na niveau ya poto. C'était vos billets. Zala na Bilbao wana le 24. Buto sepela. Pour anniversaire ya Goga to fetango na Paris. Donc ba tout o balingara nga ba mbote na bino. Donc nga nazoya na nga kala mingi te Paris wana. Naïbi qui tout ça ensemble, naïbi qui tout c'est là vraiment ensemble. Voilà, merci d'être l'homme qui détient les drapeaux en Mboka. Yannick Kini ya Rombox. Na pêche bambo te place aux ali mon boss yoza to robo sanate. Rodrigue Matende. Le prix Nobel de la joie à maman Zizou ça. To pêche ma bambo. Et puis bon séjour à Kinshasa à mon ami Douglas Nitou de Paris. Douglas Nitou na kin awa mastananga bomwana. Douglas Nitou hier on avait passé vraiment un moment ensemble na bango na concert na pesi mbote na Aigle Musée Kilongo Trésor Kilongo Musée mastananga yi na pesi mbote na les plus beaux na biso tout Prince côté là et on a mon Prince côté là nous on a directement à Capso Trésor côté là na PCP Bambote Place Azali, Bob Ilunga, je te salue mon frère et ami, professeur Sylvain Lumbumba, la wana mastananga pe, voilà, ba mastananga, donc en tout cas, biso zala vraiment soudain, nazomona Ninel Boati, voilà pe mastana, biso nazomona Bibi Mbudito, nazomona Colette Mpere, nabosa ni nani, nazomona pardon Pati di Lumvwidi nazomona yo Dialouvois na pesi pe mbote wana donc boza ebele ta bakombo ndenge kimaka lor sangolo na pesi mbote wana maba mastananga bomwana donc na pesi bino ka mbote mastananga baluje bunga na pe bino tout mbote quoi donc voilà merci Dadi Bola mbote na bino quoi pangi pesi pangi l'honorable Géry Dikala ya biso ya l'espoir de Kinshasa les meilleurs élus de la Funa l'amour de ses électeurs tous les là au fort kulutu wana soko moni onimate kaza député ninga vandaka ninga zala na ba électeur na ye na ba fourmi na ye ayambaka tous les jours et il aide tous les jours ba électeur na ye yekuta ta vota été ata ozala fourmi te mais tant ka ko ye ko soumettre problème na honorable Géry Dikala azala vraiment tikotak batu ya boye faut tout pisa confiance na ba ministère na ba entreprise publique bango ne faut pas zala en tête quoi. Aujourd'hui, on a honorable Géry Dikala. Moutema Malamu et puis un député. Mais regarde ce qu'il est en train de faire pour notre quartier, pour notre commune, où va voter. Tala mambazo ça na pour na funa. Yo mona wapi déjà mouta tongi banda kunae en étage, mais a cheka ka la fourmi ba vandara wana. A tiangoka ba locaux pour na ba formation ya ba fourmi mona wapi. En tout cas, l'honorable Géry Dikala zalaka na motema wana. Nous ensemble bandeko tout. Il y a la team Wata, tous à la focaliser dans ma biso. Merci beaucoup Dadimola, merci beaucoup, merci Nayo, merci dans la team Wata. Il y a un directeur, il y a marketing, il y a la team Wata. C'est sûr de Wanaïbo, tous ont habillé, il y a vraiment la team. Spiritas, vous sommes bien habillés le 24.
la team ma gros complet on a bien au niveau ya Espagne Espagne et ça à Bilbao on sommes bien à bien nombreux on a rendez-vous et là le 24 surveillez ça Maréchal surveillez ça Maréchal surveillez ça Yolo et zone à Dallas vraiment Maréchal na Dallas on appelle Lionel Boteloa Lionel Boteloa mon frère et ami Ambote. Merci beaucoup Barrage Ayinga. Il y a Willy Moucheni, on a Barrage Ayinga. Voilà, Kouloutou, il y a tous les temps. Moni ba Kouloutou, il y a Willy Moucheni, ça la trop pour Nabichou. Donc, baza inoubliable. Na mitema. Voilà, na ba moment ya ba passi, ozo ba valise, ozo là. On a mon inoubliable. Merci beaucoup. Igor Vilou, le grand pétrolier, Igor Vilou. Les boss lui-même, le grand pétrolier, Igor Villo, on a fait ça dans ma beauté. Non, mais ça, après, ils sont encore invités pour tellement que vous avez invité. Merci. Bye. À la prochaine. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.